Capage TV. Capage TV. Tofongola Lévitique. Attends la Bible, te, le la sani. Tofongola Lévitique. Kolo c'est pas sur ta. Bible zolo baboye. Yango te bokoki atamukete kopesa ngai Yahweh. Mabonza ya nyama oyo ba mbuma na ye ya mibali etoboka. Vous offrirez point à l'Éternel un animal dont bokoki kopesa nzambe nyama te dont les testicules ont été froissés. Mapumbuna. Bokoki kopesa Yahweh nzambe te nyama oyo atoboka mapumbu. Okoki kopesa ngai libonza te ya nyama oyo atoboka bambuma tope mapumbu na ye. C'est biblique. Maman, biloko nazolo basiko na bomba partie à Bible. Lévitique 21 24. Okay. Les serviteurs de Dieu au Congo ce sont des hypocrites. Bazaba hypocrite ba bomba ka biloko ebele. Lokola bolingaki na koma côté na Bible na banota nga côté ya bêtise. Kokanisa te po mona mutu asa sérieux. Faut mon alati veste na kati ya parlement na assemblée nationale ndaza sérieux lelo bato babomi mboka na tobolo mpende babomi mboka ce sont des costumes. Balati costume na assemblée balati costume na parlement balati costume na justice bango wana babomi mboka jardin de Dieu salaki propre mais basalaki mitakala. C'est ça. Au côté de la jardin de Dieu, deux personnes combien? Mitakala. Yemoko Yesu, Yemoko Nzambe. Acheki batumi balena kati ya jardin. Babongi saki jardin de Dieu, Mitakala. Si konga nazo kamwa, nenge nini bato a costume, nenge nini balati veste, balati yoji, yamamoto, bazuka kotonga mboka, te. C'est mieux kutu. Natambola na mwasu alati kaleson. Matakumi bale termi bo libanda alati kaleson ye pasola. Que natambola na mutafesi ya parlement. Oui. Sikaboy. Jardin de Dieu et ça la propre ni jeep ni yoji ni veste ni soda ni takala to mona ta lion moko bunga te. Mais de l'autre chaba lion ensemble. O mona bata ba veste zo yi ba lion. Na costume à continent français belé ma yibi lion. Mobali ya laliawa. Je suis complet. Nyon soko luka. Tamata. Je suis complet. Yo zate au moins mobali. Rien. Nazabe gete. Beta na sima beta liboso. Non. Ngana telema kaka liboso. Si mais ça pour na kosumba. Les lois sont risqués na finga. Tous les sapeurs ya Congo. Ce sont des voyous. Oui. C'est comme que ngana lulanzela ya minona yo. Koloba na motote. Baba na bolingo batika kolinga te. Yo lele, monsieur tele kape na komona eluli eluli Capage, eluli Cynthia. Iyo lelo, bolingo kuti maole yo lele. Bolingo kuti maole yo lele. Bote na biso. Mama. Maman Fifi était. Non, tu connais Merci. Merci pareillement. Nalongo l'église na Kinshasa, Capage télévision installé à Luka Mobali ya Kotoyo. Bala Zwanda kuna yo vanda ngai to tikali anga pe na luki mwasi tanga mususu ya Kotoyo na Bali
Maman Fifi a parrainé ngai makambo esili. Bébé église ici là. Pamsa ma misu. Kolela la ko mona mukebo enini. Yo pe nota mutako bala te. Non, pasteur Denis c'est à côté. Surtout Tu continues? Denis dernier côté. Tu continues. Il y a dernier année côté. Surtout hier soka ye côté yo. Mama Kapashi. Elambe uti musika. Mutu azala sérieux na mutakala. Kokanisa te sérieux ezaka na bilambo tozolata. Mutu azala sérieux mutakala na kati ya jardin d'Eden. Bobanga ka mutu talati veste. Ebeli bazolata ba veste na parlement ce sont des aventuriers. Mutu azala sérieux. Mutakala, aza mutakala. C'est-à-dire ezala ki na tango akala na Adam na Eve. Ceux qui baningi ba suba, moi longole lamba ezate. Azo suba ada azo sani, azo mona. Eve azo suba ada azo sani, azo mona. Ada azo suba Eve azo sani, azo mona. Bazala sérieux. Au parquet mutu bakuna. Bonjour papa. Chérie. Bonjour. Bon abino toko kata matea. Bienvenue la colonie na Lualaba. En tout cas. Bon abino toko kata matea. Il faut vous kata. Yeyo. Oyebi tango bozoya. Bonjour. Maman campagne. Bonjour. Vraiment. Tango bozoya. Zamelanga ye. Oh Lualaba ye. Bino baleka ma Fifi masuba. Maman Kapash a éliminé Hop multi-service. Hop multi-service, et ça va service ébélé, où il faut rendre bino bateau bolinga rabiso. Tout ça vraiment organisé. Bah, on va aller là. Et la kenda qui est, la peste qui mbongo nanga, et bah viser limité, et bah refoulé nga et Hop multi-service. Et aussi ça va problème na bino ya ba voyage. Visa de voyage pété, d'études pété, tourisme pété. En tout cas, na kati ya visa tourisme, on en a nyonso. Et ça peut une opportunité ya kozwa Queen Card. Donc Queen Card on a facilité nyonso. En plus, tout ça est une imprimerie na biso, une imprimerie. Côté voyage, quand on a Queen Card on a vraiment un séjour non assuré. Ba maman nyonso, ba parents nyonso, ba papa nyonso, ba jeune nyonso. Olinga ko tanga libanda, olinyo kendo beta tout. O sala moi business na yo, Hop multi service. Et ça on a pour le service na bino tout. En tout cas, et ko pesa ba moyen nyonso. Olinga ko bima libanda ya mboka, o contacter kaka biso na ba numéro de ko pesa. En tout cas, on vous a biso 565. Et puis kaka na ba service na biso les allez multiplier. Que les bino ba billet ya moins cher. En tout cas, les agence siroté ka ba billet. En tout cas, toté ka ba billet na moins cher. National et puis international. En tout cas, bravo. Boya ebele pour to zanna bino maele. Hop multi service. Donc comme en 2023, en tout cas, propagande de mata. Bon moni ba short ya malonga ongana lati. On a un projet à marche de santé, on a matanga. To balata ba polo, il y a deuil, il y a fête, il y a collation de grade à cannabis. Pour la collation tu vas te la taper ba polo. Il y a un moto to kotika. Et ça nga nango na fête na olingi balata ba t-shirt. Et ça nga nango olingi na propagande na yo balata ba t-shirt. Hop multi service c'est ça wana. Et ça ba service est belé et puis imprimerie numérique il y a le niveau il y a le colo. Et il y a des binos toujours imprimer ba bâche, ba fiche, ba effigie, ba calico, bino konyo sur la concert na yo Hop multi service c'est ça wana. Et coachelo ba calico ya kitoko komatisa tout le monde appelle que oh artiste est solo. En tout cas, événement est solo. Bon hésitez vous allez vraiment dans la qualité nyonso. Hop service on a banamboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a aussi la gamme de beauté et Rude Beauté. Secret nangai est d'aller Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali mpona
thème métissé. Neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso pe. Kitoko. Ba o balingaka monoko na bango comme na mwa rose hein. Bokomi kosisa pe biso da mpona kopepisa monoko te. Ritz ya beauté ayebi biso oyo. Toye ala mama na likambo. Bino otala bakento. Muto koso te ba biso ta pembe. Avant batalo na leloba no ta biso na misa. Donc zéro kento. Omona ke batache moko esali ngai ya mwindu reta atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Ritz Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté bozala vraiment déçu. En tout cas vous là Ritz Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino oyo zona pona ba kento surtout zo meta c'est botala arnama bomoi déjà ba kento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani kana Ritz Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ritz Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, bienvenue chez nous, on est à Kolwezi, en plein soleil. Merci en tout cas à notre Dieu Tout-Puissant. Il nous garde, il nous a fait grâce depuis le début de cette année. Et puis on est arrivé à la fin de l'année 2021. Nous rendrons éternellement grâce à Dieu. C'est lui le bon Dieu, il nous donne le souffle de vie, il nous fait marcher, il nous réveille le matin. Le soir on dort, on se réveille encore le matin. 365 jours, et ça vraiment ébélé pour Nabiso. Yango on a photo comme Sanzambe. Biso toza na Kolwezi donc Noël na biso to fêter yango na Lubumbashi parce que to kozonga ici na Lubumbashi to kota la bana Kolwezi bazali vraiment na esengo ya ko recevoir biso Nzambe apambola bino penza ebele azala na bino éternellement Nzambe oyo apesaka souffle de vie azali mettre à temps et à circonstances azana dadi awa tozo sala émission en plein Kolwezi. Soyez les bienvenus. Ouais. Naza a dadi bonne santé. Tata na biso ya likola zobatela. Papa chauffeur.
Tia mutuka boye, tchelanga mutuka wana liboso. On a vantar, on a pesio. Te, balobi boye, na circuler na yango. Ok. Ba pesinga valeur, ba pesinga qualité na ngai, pe ba respecter ngai. Ok. Balobi soki na province na yo, ba respecta ka yo te. Ba monako inutile. Ba monako eloko pamba linzanza. Awe pa ya mama Fifi na Lualaba. To monaka yo mutu amalonga. Nde to tcheli yo mutuka wana. Na disposition ya manager millionnaire Costa Fils Itangu béton. Costa Fils Itangu béton. Donc papa Costa Fils Itangu béton. Nde mutu tcheli biso mutuka wana. Eza po na disposition na biso. Na monaka ngwe pa ba Kofi. Na monaka ngwe pa ba Jibe. Na monaka ngwe pa ba Wera. Na monaka ngwe pa ya le Raïs. Mais lelo ba reconnaître nga ba pesinga yi valeur na nga nzamba pambola le manager millionnaire Fils Itangu Costa béton tata pambola yo. Merci Dadi Nazana Sengo vraiment ya osala no émission awa parce que ozali moko ya bato ba fortifier qui capage télévision to ya awa na Kolwezi ezali vraiment kitoko makasi mboka ya Malili on dirait na Sidaf ezo sala biso vraiment kitoko makasi et merci ba onions bazana biso bozo sala vraiment bien tozana bino elongo en tout cas ezo sala biso vraiment bien ba onions bazo sunga biso libanda mboka awa la kati merci la mama Kasi boutique ozo landela pena santé pe évolution merci la papa Dior merci la ba onions ba soutenir biso ba partenaire malgré naza awa bozo ya tellement na capage télévision ebele tala musala to sa la rabino vraiment eza ya makasi mingi na se amo imeto lobito beta mwandika pour peuple de Dieu bazala vraiment na confiance na bango moko boni Dadi. Merci mama Kapashi. Nkolo azobatela. Amen. Pamba te soki ya batelité mususu azalité. Linga nzambe na mokili koleka nyonso. Na pesaka exemple be mama Kapashi. Nazolanda. Kotosa mobali eza bien. Kotosa pe mwasi eza bien. Na vi na biso bato mokili to banga pe bato ebele na sambla. Banga mobali na yo ozolanda. Banga pe mwasi na yo eza nango bien. Pozo bange na miso bato. Kasi okoko banga mwasi na yo, okoko banga mobali na yo même kola kozala te. O profiter pour mobali nanga sa nini azate c'est ça pour na banga kande mobali na ngai na banga kande mwasi na nanga kasi na ebisaka batu boye banga nzambe amen poko banga nzambe to pe kotosa nzambe bible zolo beze bandeli ya mayele peko banga nzambe mama Kapashi mutu abanga ka nzambe moya sala mabezati ate mobali na yaza absent akoloba te ngana banga ka nzambe soki na sali mabe mobali nanga komona ngate menzamba kosani aumona ngai amen ngana banga ka nzambe soki na sali mabe mwasi na ngata moni ngate menzamba kosani akomona ngai c'est ça yawe nzambe tata pambola bino na pesi bino mbote ya motuya mbote ya solo c'est le pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour na sopeli bino ba Noël na sopeli bino ba meilleur vœu na sepeli bino na bonne année ezalaki ane moko facilité ezalaki ane moko compliqué ezalaki ane na la linzala ezalaki ane na koti boloko problème onga na kutanaki nango na yebi problème oyo kutanaki nango te chacun a sa problème na lobi yango bien mabe bakasi chacun a ses problèmes voilà tata pambola yo nalingaka na bebisaga chacun a ses problèmes. Voilà. Ezala ba gouverneur, bazana ba problème na bango. Ezala ba kontiamboka, bazana ba problème na bango. Mutu nyonso ayebi problème na ya année 2021 oya kutanaki na yango. Benga ngai na 2021 lidofolo na nkolo. Benga ngai na 2021 lidofolo na nkolo. Lidofolo na nkolo ate ye munene jamais okomona matako ekweya matako ezaka wana gi ekangami c'est le pasteur lité akanda frappe na le frappe na retour bana Lualaba bana Kolwezi nzamba pambola bino
tozalaki na Lubumbashi toyambamaki epai ya bourgmestre Dani Mushota porte-monnaie Soleil. Bourgmestre Dani Mushota porte-monnaie Soleil. Nzamba pambola bino nyonso na Lubumbashi na Katanga na Kolwezi. Nzamba pambola mama Fifi Masuka. Émission otozo salango awa na mabele na Kolwezi na mabele ya mama Fifi Masuka. C'est le pasteur Liti Akanda. Nzambe tata pambola mama Kapashi. Dadi. Otika ganga ite hein. Natika ko jamais. Atana tanga ba pasi. Toti musika. Otiyanga na tolo na yo lokola yo wanye. Nazoyoka mo. Na yemi mabe. Te ça va. Olinga kanga mingi. Yango na yembeli onzembo. Wama tuta kanga. Otiyanga na tolo na yo lokola yo wanye. Nazoyoka motema kobeta bolingo mingi. Onzambe nanga. Ozoyoka. Tata pambola yo. Apambola pe yo. Kokanisa te na luli tolo na yo nde tininga na yemba bongo te. Non, na omonde yango. O garda yango kitoko. Eh oui. Na suka. Eza corona ngo. Ah. Chacun a ses bons. À chacun son bonheur. Son bonheur, hein? Ouais. Merci. Ok. Merci en tout cas. Ah, tu as vraiment sous le soleil. Ngakutua na zo zika zika. Ah, bon, on a roté. To zika pona bango. Kitunga wano yebisi bango te. Zali, Noël yango bonne année yango. Noël yango yo bonne année yango yo. Azo mone lokote. Nali ata soso. Vraiment. Dadi alongoti apa mama Fifi Masuka. Ah. Bino batakinchasa kuna ni nzanza. Ah, diaspora. Te mama Fifi opanga ta basoso na zonga nango. Oui. To bakisela pe mama ni mama. OLK initiative please. Kuna kutu tolala. Zamba pambola yo tolala polier. Kuna tolala. Kuna tolala. Kuna kutu déjà toyebi ke karaté to sala singa matembele mulongo. Merci. OLK maman Olive mama ni mama Umela en tout cas masolo ça va. Tozo sepela penza ya trop. Dadi. Ba mama. Tem na biso ya lelo ezali. Elamba nini oyo mutu akoki kolata. Nini oyo mutu akoki kolata na nini oyo mutu akoki kolata te. Bonjour papa, merci beaucoup. Ah, Nasa on a ma belle na bino. Merci. Na komaki mardi. Bayamba kingai awa na hotel oyo. Mutu ayamba kingai manager Constant fils Itangu Béton. Ndaloba kilala wana ngana peso place akolala. Na talape achelinga pe mutuka wana alobi ede yo na bakuksi nyonso kozana ngo awa le temps to luka ndenge nini mama Fifi Masuka komonela yo kwa pesa yo basoso na yo ya bonane ozonga Kinshasa. Ah, nzamba pambola bino. Posa na tikala na ngata awa. Na tikala wana mutako décider mama Fifi Masuka. Ndenge mama ko décider ndenge ngana ko salela. Mama waro, mama Fifi Masuka, mama ni mama. Merci. Mama Kapashi. O compliqué mutu na ngai. O compliqué morali na ngai. Nazoyeba te na sala ndenge nini. Nini o tokoko lata. Na nini o tokoko lata te. Dadi sympathiser hein. Na mutu kenda zo photo pusana kasi pusana yaka to zo photo ego sala problème te ata toza na 4 émission mais lokola luala babalinga mingi merci OK biso yelo na kati luala ba bosala kaka makasi mama Fifi Masuka mona biso bosala penze fort bosala fort naza quand même moi mutu munene Mama mona ngai. Ozaki na kasho ka mingi tawa. Te na yeli makambo kasho te na yeko tala mama Fifi Masuka. Tolaki na pasi makasi. Ba yebi singa eloko na yeli yango wana te. Kolesi ba leli. E pasuki. Ah. En tout cas merci. Te bo pangusanga ma ya misu. Na poko to mona bino wapi. Na poko naza awa na ba jonini. Ba jojo. Ba joka. Hotel ngo komo nango. Yo doke misala foto mona na poko to seka. Na pokwa 16h. Totambola beta jo.
Toza on a bêta jaune. Merci vraiment. Répondre à la commentaire na ngate. Ah, comme na répondre à ta commentaire est belé bon. Ah yo finga gâté hein. Non répondre. Merci vraiment. Oh tchaka photo qui Merci beaucoup. Nzamba mona bino. OK. Loala ba kitoko, ba tout gentil. Très bien. Ah. Loala ba ça va. Loala ba ça va. Bon, ce qui action de grâce et Ali. Bon tu la mosai na nzambe action de grâce. Action de grâce. Na poko hein. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Kitoko. OK. Ça va. OK. Daddy, continuez Mathéa. Merci. Daddy, continuez. Maman Kapashi. Baza gentil hein. Bazo d'accepter biso pena. To sunga bango na roseka. To pesa bango esengo. Ah balamba balela ye. Suka baleli sanga. Moyen. Alela ne kuluzu. Aseki nzambe na bomoye. Ah baloba balela ye. Nazwa ba problème na ba tab internet. Nazwa ba problème na ba patron. Nazwa ba problème na Kinshasa. Loala be ko seki sangai. Et seki singa makasi. Landa. Nazo na ngate. Nini tokoko lata? Nani tokoko lata te. Et puis na bakisi woye. Molato tope elamba euta wapi. OK. Otuna kanga question mais je suis très intelligent. Na comprenant. Soki na ba poste na mboka oyo, poste bakoko pesa ngai ya liboso eza gouverneur. Ya mibale eza premier ministre. Ya misatu ezali chef de l'État. Na ba poste wana misatu soki na zwi yango te na ko travailler te na mboko oyo. OK. Na tangela pe bato lwa ba Bible. Lelo to kotanga Bible na kati ya lwa laba. Mama Kapashi. Daddy. Elamba eyaki na tina. OK. Pe elambe ya ndenge nini? Tazolanda. Lelo batu bazolata. Lelo bozoyema na banzembu. Sapologie, 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 Lelo zo sepela na sapologie. Mituna question eya ndenge nini? Na kati ya jardin d'Eden, Adam na Ève. Lokola na kati ya jardin, ko vivre na bango bazalaki na elamba te. OK. Na jardin d'Eden bazalaki mitakala. OK. Na pesa trouble po mutakala ezwa sens. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On ko papolela ngo penza batu, bien surtout l'église. C'est bien moi Moutakala Nankolo, l'idofolo Nankolo, un contre 100, frappe na le, frappe na retour. Nako bete batolo lengona na papolo na nyatiyo, na kwesiyo, okota to hôpital. E bale kauki, bambisi ya minene babimi. Waneza matanga, nenge bande kona biso ya moto bazaka pe na Kinshasa. Bakundaka pe ba matanga na bango bango bazanga kate sika baza faut sentir luyalu même tant que tokendaka 10e ye moko monaka moton pimpi epesaka pe kitoko ozolanda tant que tokendaka kozwa pe tata mokonzi ya mboka oyokaka klaxon te moto likolo ya moto en désordre nako beta bato lolenge wana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota hôpital e bale kauki bambisi ya minene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka okosala eloko te Mama Kapashi Daddy poyo lata lelo Daddy opozaka voix ne te pensera du toy Mobilité mobile ya lali awa je suis complet nyonso ko luka tamata je suis complet yo zate au moins mobile rien nazabe gete beta na sima beta liboso non ngana telema kaka liboso si mesa pona ko sumba
nakitisa biloko nyonso na kolia bolingo kuna te zelelanga awa te koya te landa ok distraction ngekota mama Kapashi na teya otunaka question ya kitoko moboti distraction en plus peut osala ngo esika bato balingi biso mingi naza na esengo makasi mama Kapashi dadi obwaki mai mosusu te wana esili lelo ozosepela na elamba lelo ozolata bajine lelo ozolata bakola lelo ozolata bastring lelo ozolata basoutien lelo ozolata bamaye de bain lelo ozolata bilamba ndenge na ndenge mituna question bakombwa bilamba onalataka ebandaka ndenge nini bakongole ebele bazolata balingi sap okomona kongole moko abimisi elamba moko cuire nuna alobi cuire oyo eza $150,000 papa mazola lesika salite lupango eza te $150,000 ekomi na cuire ndenge nini lelo ezoriske na finga tous les sapeurs ya Congo lelo ezoriske na finga tous les sapeurs ya Congo ce sont des voyous oui Mama Kapashi na kati ya jardin d'Eden ebandaki ndenge nini bazalaki kovivre na nguya ya Nzambe babandaki kovivre lokola inconscient babandaki kovivre na bango na kati ya jardin bayokaka malili te bayokaka mpe mulunge te kuna na kati ya jardin bazalaki mitakala bazosakana na banyama nyonso na balion na bayibu na libanki tous les sortes de nyanga zalaki ba camarades ya Adam na F nyanga te nyama tiga koloba mingi oyo nyonso libaku na libaku mama Kapashi nini yaki koya nakokosama nakokota pena na mozindo penza te me nalobelaka kelamba tangu balie mbuma o baliaki osatana kosaki Adam na Eve efongoli bango misu tangu efongoli bango misu baye ko reconnaître que baza mitakala à partir ya mukolo wana nde makambu yelamba esa nini ebandi ebandaki na bakasa bakangi bakasa kasa oyo akangaki ekouvrir liboso ekouvrir na mata na mataku yango monaki na lobi ete mikolo na zikombo asika mutakma lidofolo na nkolo lidofolo to ye munene mwa litaku ekoya ezate nakati yaya nazali awa boyebisa mama Fifi Masuka esi na yaki pardon ndeko na ngai nakoya kosonga boye nakomona mama te awa Kabila ya ichi te awa mama Fifi boyebisa mpe Kabila nebenga mama Fifi ayebisa ye mwana zawa c'est ça naza pa mama Béton c'est vrai ça bolobaka boye yakoloba nanga awa ko na pembeni yaya te bamona o te naza awa na hotel barejo yoka barejo merci yeyo mama seka mukie seka moke nga na lula nzela ya mino na yo koloba na moto te babanda bolingo batika kolinga te yo lele miso etalaka mpe nakomona eluli eluli Kapashi eluli Cynthia iyo lelo bolingo kwiti maole yo lele bolingo kwiti maole yo lele bolingo kwiti etalinga te na befeki na yo bolingo kwiti mbote na biso mama Maman Fifi était. Non, tu peux la CP, ma merci pareillement.
toluka ma fifi toluka mama fifi ngakuti tango kiti na lobi mama Kapashi mama fifi masuka ye merci beaucoup dim na biso pe vraiment nzamba pambola bino amema bino musika photo na mama tozwa photo hein mami photo tika boete photo souvenir omona susu wapi kana kinso kana ya boni bino ok comme ça kanga biso mama katikati ok kanda pesa pena kanda wana na pesa kanda kanda ndebo en tout cas c'est bon. Ah! Oh, il dit à quand on prend le téléphone là. Tiens la vidéo. On fait la vidéo. Ah, la vidéo a un statut. Ah, on prend ma photo. Quand ma photo nous ta vidéo. Il dit que nous reprend le téléphone là. Ah, vidéo hein? Ok, nzamba pambola bino. Nzamba pambola mama to sepe. Tangu na monyo nga lobi mama fifi masuka yeba yete. Boza pe ya kokoka na kana mama fifi masuka. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Ok. Vraiment merci. Merci. Mama fifi masuka yete. Ah. Bienvenue, merci. Ok. Merci vraiment. Merci. Ok. Ah, il y a des bonnes. Papa, elle a dit, mais. Ça va, chérie. La photo. Vous êtes ici depuis quand? Depuis mardi. Je peux prendre aussi. Oui. Faut publier. Mets ça sur Internet. Publie. Joe. Nani. Joe Mystique. Kangabiso. Viens au milieu, chérie. Tu as un katikati. Tu as bébé dans katikati. Dans katikati, hein. Ok. C'est la vidéo, Joe. C'est la vidéo. Comment ça? Letty Parker. Parker. Asala na Parker te boy. Te ye azala offrande za makasi. Na moni azala papa. OK. Pour pesa papa mbote. Ah. Et Kimi. Nalela yo fort hein. Ok. Vous avez une mission ici? Oui, non, on était juste venus vous voir. On était venus visiter Kolosi. On a Noël. Et demain, on rentre à Lubumbashi. Ok. Demain à Lubumbashi. Moi, je rentre aujourd'hui à Lubumbashi. Ah, ok. Vous êtes à Lubumbashi. J'ai hâte aussi ça là, Letia, pour tous les Kitoko. Ok. Vous pouvez nous appeler. Ok, il n'y a pas de problème. On va appeler. Il n'y a pas de problème. Là, d'ici, ça snap. Ok. Tout ça, les deux fois, on a colo. Ouais, yeyo. Ok, les deux fois, la teye mounene. Jamais comme on a matagwe kwea. Nzamba pambola bino yeyo. Mutakala na colo. Oya ko telemela. Yaya. En tout cas, merci. Façon na ko papolela ye. Ako lapa. Merci maman fi masuka. Maman. Ya toka. Bien yaya. Et Michel baby. Honorable Pascal Mumbile. Papa Banebele, honorable Pascal Mumbile. Papa Nzamba Pambolo naza ana lwalaba. Papa honorable namona yo papa. Oya ko telemelo honorable Mumbile. Façon na ko papolela ye ako lapa. Tata Pambola biso. Merci yaya. OK. On attend votre défilé. Ok. Papa, totikali awa. Te ndenge na moni. Te moni bisofo basala ke église na mboko bato balingi yo. Na mboko bato balingi yo te longo l'église. Maman. Na longo l'église na Kinshasa, Kapage télévision installé awa luka mobali ya kotoyo. Bala Zwanda kuna yo vanda ngai to tikali anga pe na luki mwasi nga mususu ya kotoyo na Bali mama Fifi a parrainé ngai makambo esili.
Bon, t'es mes amis qui n'ont tu vas le bel lambert. Ah, ça m'a colocé, maman. Ça maîtrise. Non, mais je crois. Imagine, il va passer au Balinga monter dans une chanson. Même l'église est si là. Comme ça, mais Missou. Quand les gens ont mon kebo et nini. Yo peux nous t'avoir bas la terre. Non, parce que Denis c'est à côté. Surtout. Ah. Tu continues? Denis dernier à côté. Tu continues. Il y a dernier année côté. Surtout il y a ce qu'il y a côté yo. Tu as évolué? Eh. Pardon. Maman Kapashi. Daddy. Nakati elamba. Encore zidim. Et ma tchanga sous moto. Maman Kapashi, ah, pourquoi tu blagues à tout moment, tu blagues à tout moment, moment de prédication, toi tu commences à blaguer, à blaguer, à blaguer. Il y a $100 malwa mbisa mai. Tika, ba ya côté langa pa mana kinga senta na ozonga. Bino batu bo provoka bata mabe ba ya côté langa yi. Bite nzoto elinga komona mbongo tena minto mama Clémentine saba ni maladi. Na boli batite na mte. Pota. Ba to ngam du pota. Tika, na tika ba pota ba opération. Famille moko elingi komona mbongo tena ngotonga mko nini. Turo na osala ye mama Clémentine kanai azobela ngana ke somba lupango. Na ebise maman soko dayi na yo na apena somo na onte po zo comme ça nga pauvre place maman Olive kabeli ngambongo yo bandi malade ah maman Fienne nga pesa nga yo bandali su malade wana toko yoka na te mbongo nyonso maman Olive pesa ngai maman na zolo balelo vérité et si là na malade na somba ta terrain vidité boni bo sakana nga boye na famille yo boni bo sakana nga iboye boni boye atena za muta passe yango pe le kate. Kate mission maman. Te ata yo moko. Na mission touro maman soko beli o kata moto. Omoni na so mbongo na kolesi awa. Tangu na zonga fona so ma terrain. Na mission maman Clémentine touro soko beli. Nzambe maman na ngai ozo kota mabele. Tokei. Conséquenté de na ngai. Ma famille africaine peut arrêter ma famille. Na sombi épave. Pona luka monter, bache na kati. Na yo kam tabeli na sushi épave na seni, na teki. O teka so pas vango. Na émission maman, o sa maman na ngai obota ngai. Tout o se singa ba jay. Na simongo pa man fi masuka, o meki maladi. Atadi de là no bimisate maman, ozo kota mabele. Pardon. Tu connais le chapitre ni? Toza na elamba. Maman Kapashi. Daddy. Pourquoi na loba kibongo? Le loba tubazo lata faut ba yeba ke sike lambe uta. Ne sike banda. Lata bilamba ba million. Lata bilamba onyo sokoko lata. Maman Kapashi. Daddy. Elambe uti musika. Mutu azala sérieux na mutakala. Kokanisa te sérieux ezaka na bilamba tozo lata. Mutu azala sérieux mutakala na kati ya jardin d'Eden. Bobanga ka mutu ta lati veste. Ebeli bazola ta ba veste na parlement ce sont d'aventuriers. Wana pe lo kosite. Wana pe lo kosite. Mutu azala sérieux mutakala. Na jardin d'Eden soto sa Nzambe. Bokanisa te lelo soki mutu alati elamba tala Kapashi. Oza mutu oyo Nzamba tia yo bénédiction pembeni na ngai. Namoni. Ngape na bénédiction pembeni na yo. Fongola misu comprendre. Lelo ngana toza wapi? Na lokolo ezi. Soki ko balana. Mais Kapashi télévision biso mibale. Landa maman Kapashi. Landa. Mutu azala sérieux. Mutakala, aza mutakala. C'est-à-dire cela qui n'attend wakala na Adana Eve. Ce qui va pas suba, moi l'ongole lamba ezate. Azo suba ada azo sani, azo mona. Eve azo suba ada azo sani, azo mona. Ada azo suba Eve azo sani, azo mona. Basala sérieux.
yango monaka ngai atolati robe soirée atolati mini jupe atolati costume mpona mono oza sérieux fo navanda na yo. Maman Kapashi, jardin de Eden ezalaki bien organisé mitakala. À parquet kuna. Au parquet mutu bakuna. Papa. Chérie. Bonjour. Bienvenue na Colosie na Lualaba. En tout cas. Kona bino to kata matea. Il faut bokata. Yeyo. Oyebi tang bozo ya. Bonjour. Maman Kapash. Bonjour. Vraiment. Tang bozo ya. Eh, zamela ngai ye. Oh Lualaba. Bino baleki ya mafifi masuba. Na sepeli koto makasi. Ya solo wana. Merci beaucoup. Nabolaba. Merci beaucoup. Maman Kapash. Daddy, il y a encore une photo. Oyo leki ya mama fuma sokozo mona nzela limité. On est ici en tout cas. Ouais. Merci. Yeyo. Lido follow nankolo. Ate ye munene matagwe goko ya che. Tata pombo la video. Kitoko. Oui. Daddy. Nza pombo la yo. Yeyo. Hotel yango na wana. Na refete na bino. Refete na biso. Lité ya kanda. L'été à Kanda est vraiment. Nazawa, Maman Betty, Yeyo, Nalualaba. Boya bisa maman tu ma suga sina yaki. Boya bisa ye. Action de grâce, action de grâce. Mabonza. Toke, Mabonza. Yemse maman Betty la Mabonza. Toke. Daddy Mabonza, Daddy distraction. Distraction. Quand tu sais Nza pambola yo maman. Nza pambola yo. Nza pambola yo. Nza pambola yo. Mabonza. Yele Mabonza yaka sikwa. Aya. Daddy Libonza kei. Libonza ya pesi. Frère na biso ya jaune. Papa, otiki libonza te. Otiki libonza te. Ça va. Bokatinga na mateya. Ok. Yeyo, Maman Betty. Maman Betty na zawa. Jo, téléphone ça. Kitoko, alobi asoya. Yako mona ya sawa. Yaka mona ya. Ça rapide. Bébé, ton CP. Maté ekoti distraction. Ekoti makasi. Dadi ya tele makoto. Na telema. Ya tele makoto. Bala photo. Ngape na beti neti dadi. Yango ebeba kaka. To baby sana kolozi awa. Bon, nateya.
Mosali na Nzambe ata continuer. Soti que la mosali na Nzambe ta ate. Nasilisa na ma mission. Tous en pleine émission. Nyonso et Salam en pleine émission. Maman Kapashi. Daddy. Yoji. Eze le moi qui sériété. Yoji yamba moto. Hein? Yoji yamba moto. Yoji yamba moto. Yamba moto. Yango anango lati. Biloko shiba la tagati. Midelo kaga. Souverain premier. Binadam. Ozo mona Maman Kapashi. Na lingomi me mama na réflexion ya mateya o tuningai. Na fandisi. Elambe za nini? Elambe uta wapi? Nini okoko lata ni okoko lata te. Maman Kapashi. Eza na mwasi musozo mona lati kaleso pamba string maza sérieuse. Ozo mona mobali mususu alataka salite aza sérieux. OK. Kozala sérieux ebanda mutakala. Mutu mutakala na kati ya jardin de dasa sérieux. OK. Kokanisa te po mona mutu asa sérieux, fo mona lati veste na kati ya parlement na assemblée nationale ndasa sérieux. Lelo bato babomi mboka. Na tobolo mpende. Voilà ka sentiment de la Tony. Yo yebi ngai. Papa wana aux États-Unis c'est continue na poche. Maman Kapashi. Et motivé sous. Ozolanda. Babomi mboka. Ce sont des costumes. OK. Balati costume na assemblée. Balati costume na parlement. Balati costume na justice. Bango wana babomi mboka. Bango pena. Kotonga mboka eza na veste te. Jardin de Dieu salaki propre mais basalaki mitakala. C'est ça. Au côté de jardin de Dieu moni deux personnes combien mitakala. Yemoko Yesu, yemoko Nzambe. Acheki batumi balena kati ya jardin. Babongisaki jardin de Dieu mitakala. Sikonga nazo kamwa. Ndenge nini bato a costume, ndenge nini balati veste, balati yoji, yamamoto, bazuka kotonga mboka te. Moi te? Omoni motei. Omoni motei. C'est sa prédication. Mosala Nzambe bilamba kitoko balati soin mais basuko kakotia sérieux na makambo Nzambe te. Yango monaka ato lati bilamba ndenge nini. Mon frère, là je vous assure, na banga kayote. Ato lati veste o basolo balelo il y a 3 temps. Il y a 3 temps o lati gilet na kati, chemise 3 pièces et bang sagangaite. Maman Kapashi. Daddy. C'est mieux kutu. Natambola na mwasu alati kaleson. Matakumi bale termi bo libanda lati kaleson ye pasola. Que natambola na mutafesi ya parlement. Oui. Tika boy. Sérieux. Et ça la kane lambate. Sérieux c'est na suki te. Tala bango nde bazo kota na parlement na ba jipi ya minene. Bapanzela bango nzela. Bapanzeli bango nzela. Klaxon oui. Nazagaso bazo leka na bitala. Ce sont des aventuriers. Jardin de Dieu et ça la propre ni jeep ni yoji ni veste ni soda ni takala to mona ta lion moko ebunga te. Mais de l'autre chaba lion na samba. O mona bata ba veste azo yiba lion. Na costume a continent français belé ma yibi lion. C'est-à-dire Maman Kapashi, tango tu na question, je suis très intelligent. Na la question place lambe uta, na la question lambe so mema nini. Tant que to zibo yebi, to yebi ke biloko to zana ngona nzoto, to mema yango polele te. To zipa yango elamba. Mais ko bomba nzoto, eliko lobata ça c'est sérieux. Ndo moni mundele pe, ayeko baksa technologie elamba. Alobi te. Libele koko za la polele te to sala ngo soutien pona mokili moko na moka yibi nga zo kumba libele na ye mususu eza kwe
omoni ya quoi dans ouais mususu pese lemba lemba faut vendre bien faut bala tango soutien OK mais li ko lobate eza sérieux OK sérieux eza na mutu sérieux eza na misala sérieux eza na bomoto yango to monaki c'est-à-dire tangu nde ba ekolia mbuma nde makambo baby mais ba gérer ki jardin d'Éden pendant des années mutu alata westoni azate mutu alata crêpe azate ba lata ka pe ba nini oyo tondisi bo etena maboko ba chenette ba lata ka ngote mutu atobola ki lito ya zate mobala lata ki costume te mais jardin d'Éden ezala ki sérieux na kati jardin d'Éden nyamata moko abunga kite jardin d'Éden ba fruits ezala ki propre jardin d'Éden okokota propre mais lelo kota na Kinshasa okondima te ke bato a veste na bato a mitakala jardin d'Éden c'est que c'est mieux na vona na bato mitakala jardin d'Éden que na vona na bato balati ba costume ngaso na moni mutu alati costume kako mona ebo na silika mbala moko na komo luka na betele libanga wapi ça comment moi et maluka na sala gag congolaise on dirait gag congolaise na asoko gate maman on a ngaki na lo bapone lamba yango wana OK na bakisa thème to clôturer ezala moi vitesse libonza nini oyo tokoki kopesa na nkolo pe eloko nini oyo bakoki kokabela moto na eloko nini bakoki kokabela moto te ça sima liboko ekuba ancien sportif tuna Churamboma tuna maître ninja tuna papi bunsi papa français tuna meso kitamsi Pablo Kitambala bakoyebisa yo wana ancien sportif na mona on niveau ba bohaka Mama Kapashi libonza nini okoko pesa na nzambe na libonza nini okoko pesa tana ndeko na yo mutu ni bezolo baboyi soki oza nango mibale muninga azangi kabola na ye lelo bato bazomona nga na pasi na baparking mituka etondi baza na kati ya bandako bazoseka bazosepela dadi azosala musala kitoko bango bazoseka me dadi azokufa nzala mpo na nini baza nango me bakangi mitema mbongo yo ningo kene ko dépenser pour na ko kangisa ngai benga ngai opesa ngo kabela ngana lianga moko oke ko changa na boloko pona nini eloko ko sila te eloko zo ningo kabela muninga fo yo moko yeba eloko nazo kabela muninga c'est ya qualité nini na mema yo sko na bible na lakisa yo ko kaba e banana na bible tokeyi to fongola Lévitique atanga la Bible te le la sani to fongola Lévitique kolo se pesiota to fongola Lévitique la chaki Lévitique ya na bongisi yango Bible quoi il place au Canada quoi il place na chaki Bible c'est là na chaki sin na chaki big lo yenge Joe mystique pardon on l'accent place Lévitique ezali Joe pardon Joe yaga gaga tika caméra pardon on l'accent place Lévitique ezali pardon Exode ana na jeunesse jeunesse route a bien bosunga ngai Bible boko tie ezalaka ya mutu moko eza ya biso nyonso fongola noki sote to otika otambola kana technicien mayele Lévitique 21 combien 21 20 à 22 Lévitique okokabela muninge loko ndenge nini batu bazokaba désordre yo moninga mwana mukie Lévitique 21 OK, totangi na komo na Yesu le ba amen mama Kapashi. Amen daddy. OK. Lévitique. Wapi 21.
T 21 T Zela. Oh pasteur Nenio. Ah Ezaboye. Lévitique 23. OK. Tokotanga 24 tina 25. Bible ezolo baboye. Yango te bokoki ata muke te kopesa ngai Yawe. Mabonza ya nyama oyo ba mbuma na ye ya mibali etoboka. Babo mela bima kanisi. Eh mama fille masuka eh. Aussi personne. Je suis Babo mela bino. Bate ya bino kaka dona. Doni se kona te. Awe sa doni se kona te na bandela. Totangi na komo na Yesu mama kapage. Amen. Yango te bokoki ata mukete kopesa ngai Yawe. Mabonza ya nyama oyo bambuma na ye ya mibali ezoka tope etoboka tope esili tokati mateya. Wana na moni te wana na moni ba black. Bande ko bofongola Lévitique. Ozomona na papa na kosi ndeko nanga soko sana ngotengela nga na oya ya français. Yago tanga. Yaka. Temaka atanga. Tanga. Zela nga pena fongola to sala même morale. Papa Lévitique ebungi lisusu. Ah, liboso boye. Boy daganga ye. Yo verset la Bible, verset na Bible mobimba oh ye verset monika yangwana. Malak c'est quel verset? Lévitique comme. Te bazuite. Lévitique. Chapitre na yango. Ozolanda 23. Te chapitre na yango 22 à 24. Banda siko 24. Banda na 24. Lévitique chapitre na yango 22. Verset na yango 24. To banda na 24. Yango te bokoki ata mukete kopesa 24. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont bokoki kopesa nzambe nyamate dont les testicules ont été froissés. Mapumbuna. Continuez. Bon. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés. Okoki kopesa Yawe nzambe te nyama oyo atoboka mapumbu. Continuez papa. Kaka 24. Kaka 24 wana. Kita muketi na 25. Hôtel maka place ya 25. Écrasé. Et katana, toi et toboka, toi et panzana. Vous ne l'offrirez point en sacrifice. Bokoki kopesa yango te lokola libonza. Dans votre pays. Na mboka na biso. 25. 25. Tika. Toke Lévitique. Lévitique wana toke na chapitre 21. Verset 16. Bandaka na 16. Chapitre 21, verset 16. 16 hein? L'Éternel parla à Moïse. Yahweh nzamba yebisi Mose. Eti. Par Aaron. Alobi na Aaron. Wana déjà 17 hein? Wana toza dana 17. Et dit. Hey yo. Tout homme de ta race est parmi tes descendants. Batu nyonso ya tangu ya kala. Qui aura un défaut corporel. Bazali na ba défaut na banzoto na bango. Ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Bakoki kopusa na te pona kopesa likabo na Yawe nzambe tata. 18. 18.
tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher un homme aveugle. Kata, papa kene na yo, maman Kapash. Au monique ba verset zalaki na Bible. Na moniko ba. Ya français eza awa na téléphone biso toza ba congolais fona te na lingala po ba yeba. Kabela muninga lamba. Kabela muninga loka kolia. Kabela muninga lupangu. Kasi yawe nzambe tata zolo baboye. Okoki kopesa ngai libonza te ya nyama oyo atoboka bambuma tope mapumbu na ye. C'est biblique. Maman, biloko na zolo basiko na bomba partir Bible. Lévitique 21 24. Les serviteurs de Dieu au Congo ce sont des hypocrites. Basaba hypocrite ba bomba ka biloko ebele. Lokola bolingaki na koma kote na Bible na banota nga kote ya bêtise. Kabela ngai o nyonso zanango ndeko na ngai. Soko sepene matea oyo na uti Kinshasa musika na ekotala bino ezaleza 500 francs ezaleza 1000 francs pesanga ata 200 francs pesanga. Pardon s'il vous plaît. Ndeko na bino congolais avant maman fifi kipenga bino bobanda. Ezala peka bonne papa filmé. Papa fi. Tetika ya kopesa ye moko. Nzapa pambola yo. Papa pesa kokanga motema te. Pesa ndeko na ngai. Na lobby ebele te soki po moni $20 $30 ezali pesa. Nzapa pambola yo pesa ki deje ebele. Nzapa pambola yo papa. Yaya wana ni akene zela na 6 atombela ngande. Dadi photo tonga. Photo tonga. Akisa. Yaba kisaka kaka mutu alinye église makasi. Toke na mutuka. Mama fifi nzamba pambula yo. Yo nano ya minga te me batu no esi ba yamba kingai. Awa tozana mabele ya mama fifi masuka bongo te. Avana zonga mama fwa sombela nga soso. Na lia na mela. Bomoni mutuka wana Kinshasa ba pesa nga valeur te yanga ite. Mais moko kati na bino ana kolezi na Lualaba. Ache yango na disposition na ngana bana kotambola nango. Les managers millionnaires Costa Itangu fils Béton. Les managers millionnaires Costa fils Itangu Béton. Mais bato mbango Kinshasa soki ba moni ngai musala ko tshana na boloko. Na ko bundisa na ko bwaka ngana podium. OK. Totika la tala ba moi image Mon téléphone a vu ça en zoom. Ça va. Ah papa, les managers millionnaires, Costa, Itangu, fils, Béton, les managers, papa. Manager, Costa. Manager millionnaire madame anniversaire anniversaire bon anniversaire papa. Bon anniversaire papa. Les managers to souhaiter kambala moko. Simba. Manager. Côté wana oya nini oyo ebunga te. Côté oya Lévitique. Maman, il y a Lévitique. Mabonza côté pas. Pardon, ya bo bouger mukie. Tout ça, les nous patron, oh, ya mbibiso, analyse biso na hôtel la chère vidéo. Jo ministre au kataka partout na papa Simba. Na Simbi. Tout ça, on dit na sala, hein? Zela na banda. Na bon sabilamba. Public payembe la papa, bon anniversaire. Payembe lo na bango. Les managers millionnaires. Costa Itangu fils Béton. Motema et l'amour. Na les managers millionnaires Costa Itangu fils Béton ba joyeux anniversaire na yo papa fils na loba kaboy dete kufa to yeba yango te mo to fetango ezate kasi ya mbotema sangisa bana Lualaba nyonso Kolwezi Lubumbashi Katanga tolia gâteau d'anniversaire bo melana champagne ngai pe tatano ya molimo abisi biso ngai nazo mela pe de graba whisky pour nous célébrer mbotama na yo joyeux année comme tata na molimo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Costa et ta fils Béton.
Joyeux anniversaire. Oh, il y a côté le Melambotama, il y a les millionnaires managers, Costa Itam, fils béton. Façon nako, pas pour le laïer. Ako lapa. Richette ezab na kata mutolo. Ezakuna dadi. Richette ezakuna. Tata pa mola biso. Tu mystique. Zwanga ndenge na zokota. Ah, papa Costa. Côté ya liboso kasi. Yaya, est-ce que loko basali po nanga eza mabe? Te bande ko nanga pardon to solo. Nanu mutu moko te. Patron moko te Kinshasa. Atanga na ba disposition oyo. Kako boko na ba podium. Te barigo king miyibi. Baya awa te. Te pardon. Millionnaire aza yo sotanga. Millionnaire aza yo sotanga ba millionnaire mususu. Ngana lobaka millionnaire na lia mbongo na ye. C'est ça. Soki na lia mbongo na to sa millionnaire yi. Te. Mama kota. Allez kota. Kota. Kota, boss c'est là kota non madame hein. De nouveau à Kinshasa, Jérémy Moukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga ba epanso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71. Plus 44 74 66 02 88 34. Jérémy Moukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Kinshasa,
ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa mama ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaili ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaili du début jusqu'à la fin aujourd'hui visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozui diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basibe café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaeli au passeport ou etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada États-Unis d'Amérique na France na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée.
Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Capage TV. Capage TV.